Tindika TV, Papi Kamwasi Nathan, les solo ya politique, bana ya mboka, pour la sepela na chaîne na bino, pour la fournir by effort à tout moment, pour la servir bino, pour la vraiment rassasier dans information par rapport à calendrier ou processus électoral bana mboka, au thème dans likolo. Bana ba fêter Noël qui peut reporter nzala pasi insécurité batozo bateli le royal lobby bazo mona armée moko bilongo bazo mona bande kona bisote recrutement aussi la awa ba policier sikabaye renfort. C'est bien bon pour renforcer ba policier mais ba quand exacté quand ils ont mouké quand on mobutu atika yango kaka batika mobutu quand kokolo kaka yango boyebi quand le wano kaka yango boyebi quand le fungula kaka yango boyebi quand mobutu kaka yango boyebi quand tchatch kaka yango boyebi quand seta kaka yango boyebi mais banda bagere salami awa basali ba brassage ba soldat ya sikabaye ba musu ba sisa formation kaka na bakan wana basoda bazo bakisama bakan izoko bakutu muke soki na kanko kuna sima kuna nyonso okuta banda kwa bien tongama quand ekoma ready mais basoda bazo kaka bazo ya sekoya c'est ça pena elenge minute mais yango na tension mboka yango na réalité actuelle to sala nini yebi kena na bopandi sango na botoka information ko etikali ma peuple malgré na pena peuple mais na sala musala o ezaki na pesa information pour ils ont quand même une harmonie. Merci beaucoup. On reçoit son sikoyo. Nga na otika na micro na no bendana boza son car on est dans la cas relativement na actualité politique. José Monano. Pesa son. Merci beaucoup. Voilà photo. On a vu son so to pesibino merci. Merci pour Bolanda Gabiso. Si bien Bolanda Biso te s'adresser na banani. Bino boza bande kona biso to informa kabino makambu nyonso ozo se passer na mboka na biso ya Congo. Bino bato boza na souci toujours ya kolanda makambu mboka na bino malgré boza kuna mais boza toujours na souci ya koyeba que no bande kona biso côté totika bazande nini bazana condition nini à cause ya amour o boza na ngwa vers biso. Awa to informer bino ba actualité politique ozo se passer na mboka na biso quand ndenge ndeko journaliste auti koloba awa a informer bino boye bakeno biso ne toza en colère boye bi que date o ezalaki konni na opinion nationale internationale ezalaki date le 23 décembre que to kozwa ba élection mais ba élection bandeko na ngai awa e comme hypothétique donc to komi komona seni akota boye ba invité na kingaka asala boye institution to benga ki indépendante et comment institution dépendante et comment dépendre dans le régime en place baza ko imposer ko beta bango makofi nini kolo baboye ko imposer ka bango ba carte moko boye ba comment travailler en faveur du pouvoir en place yango to ko informer bino awa nde toza boye peuple congolais en ébullition kanda ezali makasi soko tamboleza na ville otambola centre ville partout na cité pour comprendre que awa bana mboka babosana na makamba Noël ya bonne année toza na sengote toza toujours déterminé les 30 parce que ba piège ki biso piège ezalaki ndeni ba plan ya kingakati lelo bokozwa yango ndeko na bino na lekaka mwa mingi epa ndeko na ngai na tindika mais mikolo yo vraiment na l'équité boli bisanga ben bokoyoka son lelo bokoyoka ba dessous de cartes bokoyoka masolo ndenge zo betama ba complot na ba projet ya kingakati de paix vivant bokoyoka ba projet nyonso ya kingakati lelo bokozwa ngo ba dessous de cartes ezali naza toujours na kati ya musala ya de paix na travailler toujours na président ya parlement debo boyebi ne to travailler chaque jour musale le kaka atangana soki na l'équité boye bakeno bande comme sous ba le kaka awa ba pesa bino son ces mêmes son parce que tout travailler dans même lutte et la lutte continue bientôt notre pays je peux vous rassurer que notre pays bientôt sera libéré wanende wa ebisa bino na mukuse que notre pays sera libéré par rapport à quoi nous avons déjà bilembo parce que mboka ya Congo est mboka moko spirituel est mboka moko ya histoire est mboka moko biblique donc je peux vous rassurer que bientôt ba bloquer mboka en otage
malgré tout le déploiement au bassin, malgré le complot, on a dévalé premier complot, et c'est là qui Bazoa Kimbo Cannabis va piéger opposition, c'est égal à Fachi, va piéger Fachi, de manière que Félix c'est un idopès, bango ba bimisa batu, so ba bimisa batu, ba manipuler déjà ba jeune, ba pesi bango ba mbongo, ba pesi bango ba machette, ba pesi bango ba arme, tout ça, de manière que ceux qui ont idopès Félix ça me qui continue de batu. Le 23 va manifester, bango va infiltrer, va manifestant, va procéder à Kotombaka, va permanence à parti politique, Kotombaka, Koziki Saga, procéder à piège, Banin, Balamoko, Kabila, carte net, na mesa na ye, na Kingakati, na carte à Robert, na James Kabareb, et Zalaki que va décréter état d'urgence, va kanga ba opposant, va voilà, va tindi ba na cité, va procéder à ba pillage, va ça la ba monter ba coup, va piller ba tout, va tomber ba permanence ba parti politique, va bomba ba tout, na ba arme, na ba machette tout ça, va côté ça, nini mbuto na carte à capitale, ndé ba piège qui Fatipe maye le belé, sagesse belé, à côté à travailler, à bimisa ibisa na mboka. Vous allez calme comme c'est ni à Sengi que toi derrière à 7 jours Félix Tshisekedi Muto Maele nda yebisi bana mboka vous allez toujours mobilisé vous allez toujours sensible tolanda nanga na 7 jours pour na kosukisa Maele na Maele mabe malende baza to sukisa Maele na bango tina suka comme ça na 7 jours eza mukete bana mboka vous allez toujours mobilisé ndenge président sengaki biso peut parce que un leader c'est quelqu'un aussi qui entend sa base, qui écoute sa base et aussi la base doit aussi écouter aussi leur leader. Biso peut qui leader na biso de te baza muto mayele amemi biso na nzela malamu toyoka ki de toyoki to respecter 7 jours yango pe et si la gâté yango aussi là les autres mercredi et 3 jours samedi to mettre fin dimanche yango na oseng na bana mboka pour profiter na lancer appel na bana mboka 5h du matin aux allez bosser bureau de vote ezala na beni yoko banga te mona beni mona butembo bino boza na Congo mututé a intimidé bino lo bakeno élection et ça na telle place non on est allé plan ya balkanisation en mboka bondi matin à 5h bozala le bosso ya ba centre de bureau de vote bozala wana ebele bana beni bana butembo bino nyonso jamais bako diviser mboka na biso baloba keno bako voter na Kinshasa ya lobaki premier report na report à Sengaki alobaki que élection ko la mateka na Kinshasa tout sans que ba ça matena ba province sans que la Kinshasa ça la maté tout ça élection na biso mobimba mboka mobimba awa a comme quoi avancer raison au Ebola mais Ebola ezalaki ba candidat président ba tamboli kona ba drainer ba foule excusez-moi ba drainer ba foule ba sali ba marche bana mboka ba telemi ba yambi bango malamu ba keti mais Ebola ezalaki pona ba yibisa ba candidat présenté ba tika ba candidat président pour ba ça contaminer na Ebola de deux ba meso esala makuna bato baliaka communion bato bavanda kisika moko na baban tout ça mais bato basango c'est pas ça contaminé non il y a un plan ndenga ben show la haute cobet il y a un plan deuxième plan et ça bazaki na projet ya keno ba fabriquer na moto na bango wana ndakala na bango ba bimisé par fraude à un moment donné na jour de prestation de serment ba bete masasi tout ça ba bala caoutchouc contre yemoko leader na yemoko achakie de manière que balo baba kanga opposant ba cha bango na prison balo ba keno voilà bango de ba procéder na attentat et assassinat ba bomi ndakala tout ça nzoka nde za ba plan na bango moko et uti na kati na bango moko aner officier moko aner mutu moko za officier moko aner de mutu apesi information oyo alobi ke na dévoiler ba secret parce que ezamboka na ngato souffrir mingi na kolinga teke na tika ba plan ya boye na bomba kangote nde balinga ba bimisa mutu na bango par fraude après le jour de la prestation de serment ba betie masasi balobi ke non voilà opposition abimisa ki batu asali batanta babala en caoutchouc et contre mutunaye directement ye mutunaye ko bima sain et sauf après comme mener ko landra banquette ya assassinat ndakala naye alors na carte wana ba dévoiler ba secret nyonso wana tozo timberango troisième plan est que Seni nanga bazoluka a démissionné le 28 soka démissionné mutu ko remplacer ye aya basenga session parlementaire extraordinaire na parlement mutu ko remplacer nanga asenga report ya ina ne pour organiser élection ba plan nyonso wana toyebi yango to timbeli yango wana bana mboka bazo pour organiser contre mboka na biso mais biso peuple
tous déterminés. Parce que ce qui fait même la force de l'UDPS, c'est la force du peuple congolais, et ça va médiater. Et ça va tout médiater. Pour que Babylon Félix ait le caté, tout ça. Mais, Zamba, c'est la grâce. Biso, UDPS, tu travailles dans le terrain. Biso, dans le terrain. UDPS, viva. Tu vas dans le terrain, tu vas frapper dans le terrain. Biso, tu vas dans bango. Basali, babuzo, batiti, bamédia, non, ça va l'exer. Il y a UDPS, bien té. Balakisa gangote. Mais, biso, tu vas fort dans le terrain. Pour la nine. Biso de base terrain. Biso mosana biso de koyoka leader na biso ko landela bakamu na biso leader ayo ki biso base à frapper terrain de biso et ça la biso awa bana mboka bo se mobiliser massivement mboka na biso et tika 2 ou 3 jours pour être libéré. Un peuple ne libère pas un autre peuple. Un peuple se libère. Oui, diplomatie, communauté internationale a ko aider biso ndé amoni que non to souffrir trop. Awa pe bango pe bazo subir à cause de matière mususu etekama o to sitaka mingi te ba matière mususu etekama awa bango pe bango subir insécurité monde entier. Pourquoi ba matière mususu etekama pona laisser aller et tiens tika yebisi bango bolongola cacophonie bazo kate mais awa ndé tozabo cacophonie continue monde partout ba matière mabe tekami ba bombe zo se fabriquer donc makambo za mabe makasi Congo donc ndento kende bo mana mboka bo se mobiliser to frapper massivement na balabala ce que le 30 avril élection et salamité bana mboka boye ba ke biso to ko frapper na terrain to ko se mobiliser to ko bima ebele bande ko boko yoka son botala biso malamu bo filmer biso malamu boye ba ke non biso to frapper to bana terrain to frapper na terrain o ekoya et ya base viva to frapper donc to zana terrain awa nde to kende awa donc frappe ezali le 30 décembre biso photo yo kakeno Félix Antoine chef de l'état Antoine Félix Tshisekedi chef de l'état le 30 décembre yango to décider base viva le 30 décembre élection ou pas Félix président de la République. Pourquoi biso peuple nde to pese mandat. Pourquoi? Parce que le 30 juin, le 30 décembre. Pourquoi? Tant Félix Abano Baby Sabat, monde entier, que Kabila n'a pas la moindre volonté d'organiser les élections au pays. Bachaka Tembe, na minute va tomber na plan IDPS. IDPS viva, base viva. Kabila n'a pas tomber na plan na projet IDPS. Ce que l'élection est athée, yo que na fonga bino les dessous des cartes. Carte ko betama. IDPS atinda ka fait des routes na communauté internationale. Bokoyo kalelo, matière les okende. Fait des routes on to bengango et c'est là qu'il y a un projet de transition sans Kabila. Batuna Kabiso, c'est pas biso balekaka awa. Batuni biso par quel mécanisme? Voilà le mécanisme yango. Kabila n'a pas la moindre volonté d'organiser les élections au pays. Dès qu'on tombe ce qu'on a piégé à UDPS. Dès qu'on tombe awa. Monsieur Kabila a dit que le simple citoyen, le corps citoyen congolais, depuis le 23 décembre, Kabila n'a plus le mandat. Son mandat a été dépouillé parce qu'ils avaient des mandats liés à l'organisation des élections. Comme par reportage, mandat n'est tombé. Il y a un moment réunion côté na Brazzaville. Na minute on est tombé. Maman na sommet. Il y a Serge Nassadek na Brazzaville. Lobby Ayambaki Moussa Faki Mohamed Oazali président de la commission de l'Union africaine. Il y a Assalini Ayaki Amoto de Péchatini Ezali Paul Kagame. Paul Kagame Azali président de l'Union africaine. Il y a des Moutouatine qui Mohamed Moussa Faki Mohamed Oyo Azali Tchadéen. Il y a des Moutouazali président de la commission de l'Union africaine. Ayaki Awa Akotana Kabila Ayebisi Mwana Mayo Okoya Brazzaville te. Kabila azo akomi kobanga lelo azo bilisa communication bakeno biso tozaki informé en retard moyen to gana Brazza ezate. Pourquoi frappe ezali envoyé spécial des États-Unis d'Amérique azalaki na Bruxelles akenda kosani yende Kabila boya koyambaye. Il faut informer Kabila nyonso makambo ezo kana mboka mobilisation na makambo nyonso ani option internationale. Allez-y. Tipo wana envoyé spécial des États-Unis auto beni Peter Pama azana Bruxelles Kabila boya koyambaye aketa awa yende remplacer Thomas Pirello azana Bruxelles kotana Union européenne bazo ko ba fédérer ba force militaire à Union européenne SADC na États-Unis d'Amérique pour que bakita Brazzaville na Brazzaville ba ko imposer Kabila ba ko déloger forcément bison de peuple to ko semisa Kabila touche. Pourquoi? Parce que tozana moment moko Kabila ko betata nécessité. Pourquoi? Aza batone bazana ba sanction pour nani na ba généraux bazana ba sanction parce que ba bomba ba congolais na ba marche na ba manifestation ndeto ko tiko no option moko boy o Kabila ko pesa so mot d'ordre parce que na minute azana pouvoir mon côté il n'a plus la légitimité il n'a plus la légalité tombé déjà parce que Zaïrien a
organisation des élections comme à 5 report le 30 décembre. Ce qu'a organisé l'élection, ça sera une autre trahison. C'est là où la communauté internationale, il y a un index, il ne peut pas apporter vos informations et index à sa déclaration à lobby. Si les élections ne sont pas organisées jusqu'au 30 décembre, la communauté internationale va intervenir sur tous les plans. C'est-à-dire quoi? Même l'option militaire, on va utiliser pour que Kabila soit délogé. Vous voyez bien, le monde a frappé. Souci est que le peuple congolais, touche. Pourquoi? Le 30 décembre, élection, ce qu'ils ont été. Biso. Toko bima na balabala boye bango bien peuple congolais a déterminé et dans le village bazo tira le message balobi ke toko sopana na balabala Kabila oya lukaka koboma akoseli sapé mais je vous assure Kabila sera délogé et puis je vous annonce que avant même le 30 décembre Kabila peut fuir Kabila kokema avant même le 30 décembre donc on a prophétie à Etienne Tshisekedi Obaki ça c'est kobeta te. En tant que Congolais chrétien, dans le but que ça c'est Kobeta te Kabila kokema kotika moko avant le 30 décembre. Pourquoi? Parce que selon pas dessous des cartes tozanango. Comme ça déjà en dehors de la légitimité et l'égalité, ndengo René côté na Brazzaville et puis bango pe ba chef d'état Sadek ba sengi na bango ba sengi na René na bango ba lobi il faut to sécuriser le peuple congolais. Ba ko déployer pe ba mettre na bango. Kabila oui, ati ba mercenaires ba zali na Kinshasa. Ba to moni bango toyebi bango te bazolo ba anglais bayebi koloba pe monoko te bayebi pe Kinshasa te bamiko baluka mais toyebi ke mboka oyo peuple soki atelemi tokanga ba rebelle na maboko bino bana chango bana nyonso bolanda ba YouTube ya tindika je vous rassure que boyebi bien que tokanga ba rebelle awa na Kinshasa na chango wana tokanga ba rebelle na maboko biso nde ba kino tokobanga Rwanda mon côté tokobanga soki Sudan soki nani bato atindi ba mercenaires wana te tokobanga bango te parce que biso na mabele na bakoko na mabele ya Nzambe mabele ya Yesu oto tchaka mabolongo na se chaque fois ko bondi la pona mboka oyo confusion kota na kana bango ba dévaler ba secret tokanga bango na maboko to dévaler bango secret Félix a à disposition na bango base vivre awa nde toza awa Fachi a déterminé, Biso de Pes, tous a déterminé, il y a quand même Fachi jusqu'à la magistrature suprême. Fait-il secret d'un koufi. Donc, comme on a battu Missous, Baya, oh, soi-disant la Mokalala, Baouti ou Sokoapi, Baya, monde de franc-maçonnerie na bango, Bakoti, Moutoumoko, soi-disant, le côté qui n'a même pas la base, Aïe, Naïne, président, candidat, comme toi, soi-disant. Aké, Tambolti, Biso de Pes, c'est la machine politique à la lutte de Pes. Lutte de Pes, c'est la machine politique. Bien sûr, la machine. Mais nous n'avons jamais marché contre la machine. Mais jusqu'alors, ils ont 5 ans. Ils vont favoriser une autre transition. Ils vont subir avec l'huile de peste. Parce que ce qui n'a pas tout moment, ce qui est écarté de peste. Il y a une crise, il y a par exemple le côté pouvoir au Bimi, soit disant au dirigeant, au quartier de paix à côté. Il y a bloqué jusqu'à la fin. Kabila avait pleuré dans ce pays. Kabila avait pleuré, il avait qualifié le fait Tshisekedi, heureuse mémoire, il avait qualifié le fait Tshisekedi, soit disant le vieux démon. Pourquoi le vieux démon? Kabila Sali, on a demandé, nous, ça a été bloqué. De toute son histoire, il n'a rien fait, il a été bloqué. Pourquoi? À l'occasion qu'on a dit ça, Yaza, tout ça. Et puis, au bien de mon côté, au côté de Mayele, au bazar Kataï de Pes, au Kao Bango, au Chabango à côté, au dirigeant Boka Oté, sans lui de Pes. Attention, quand d'abord à Kabé, à côté de la draponi, ah, les lots comme on matériel de Pes, au Yaozo de Pes au Kondango, jamais, jamais. C'est le parti du peuple. Fachi a le fidèle, la base au besoin quand ils sont fidèles. Par exemple, les lots, Fachi a bien mis son qui quitte, qui quitte. Sur la bito que Braza, Tokata, la moyen, la biso propre, Tokata, Tabamasso. C'est ça la base où répondre à Fachi. Tant que sympathisant, soit disant, Telanda Martin Foy, Herbalanda qui est dans Malou. Ma blocage est 23, c'est pas boire qu'un an. Au biso te condamné parce que Bitoza état de droit. Nous avons condamné cet acte. Pourquoi? Parce que Kabila ne peut pas bloquer, soit disant un candidat, nous avons fait la campagne, il y a bloqué la condition en athée. Mais, Bango, Baza en dehors, il y a Masolo, désorienté la population, des candidats contre la Mokawana. La Mokalala. Tous en Kanda parce que désorienter notre population. Tant que ce message, Moukamabe, tant là, Bato Borbenga, Bato Maïl, Bazo de sa peuple. Et le conteste va imposer biso na bato ngambo binemi na biso et ça conteste la machine
tokende kana peuple na biso pour que peuple na biso so toke ba meko tricher ba sanctionner bango à travers les élections soit ba sanctionner bango à travers ba manifestation so ba moni que résultat wana na contestation so ba moni que résultat wana za malamu te mais bino ba ke ambisa sur ba message à mabe po ebo ke batu wana batu farmaçonnerie wana bazala ke na boule moko ba loka ba imposer Kabila na pouvoir ba zo transition mususu ya c'est comme bazaki moins na diplomatie ba comprendre na retard que non fatia zaki na ba carte ya likolo la communauté internationale na peuple na ye azaka na harmonie na deux cartes wana mais bango siko ba na carte moko ya komona que peuple congolais azoba to beta so carte mususu ya ko imposer Kabila za wana pour que ben valider ba sani ba zonga me ba échouer ba carte na bango nyonso na maye base viva donc awa de tokende awa bande konanga na bisibino que libération à Congo de monani zaboy Kabila a perdu sa légitimité, je venais de le dire. Au moment où nous sommes arrivés, le 23 décembre, Kabila n'a pas eu la moindre volonté d'organiser les élections. Il a perdu sa légitimité, sa légalité. Dès le 30 décembre, Ezali, jour, soit date, où l'opinion nationale et internationale va saisir Nayango. S'il n'y a pas élection, s'il y a élection, c'est Félix qui sera président. On a démontré Yango. Katanga est tombé dans la boca IDPS, Kinshasa est dans la boca IDPS, Est Mobimba est dans la boca IDPS, Kasai Mobimba est dans la boca IDPS, Congo central est dans la boca IDPS, Bandung tout divisé quelquefois, Bisope Félix, Azama Kaskuna, tout ça la base kuna, tout divisé Bavois. C'est ce qui montre que Soko toke élection, il y a un monde que Kabila n'a pas tenu baza garantie que va gagner l'élection. C'est pourquoi on va commencer à manœuvre, il y a comme élection soit qu'on reporter. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de garantie. Et là quoi la bande qu'on a token d'élection, na handicapé. Chada la handicapé. Handicapé pourquoi? Parce que na terrain, ce qu'on a na terrain na Kinshasa partout dans la province, Chada la Canada. Des handicapés sur le plan diplomatique. Mondele sport solana aiba intérêt na tant yo kobima akozwanini alors Chadar ne fait pas la diplomatie les algo toka na moto handicapé aza bloqué et puis on a déjà wapi en Afrique awa moto organiser l'élection sans aider la communauté internationale c'est là où Kabila a échoué parce que Kabila na plan na azali na programme ya une élection té souci les zaka non opposition ba koboya machine tina suka le 23 décembre nanga ko balokela opposition arbi comme bino bana koboya machine voilà bo pesa ngai soit 6 mois soit 2 ans pour que ngana organiser l'élection malamu tozonga la bulletin ngapa na rejeter bulletin na rejeter machine à voter tozonga la bulletin tout ça mais lui de presse oyo kakeno a infiltrer Kabila tena kingakati 6 mois sina a livrer information à de presse de presse a bloqué Kabila la sagesse a de presse a bête bord machine ou pas nous irons aux élections le peuple congolais va finir fati va finir de presse va zonga de presse oh yango balobaka non c'est pas à un vieux singe qu'on doit prendre la grimace. Il de presse, azal quoi, vieux singe. Oyo, ayebi azal expérience. Biso tolobi que non, machine pas nous dans les élections. Yango, tozao, peuple congolais babaluki. Abia Félix Mutombayele, Félix Azambayele, l'équipe Angona Bayele, Alobaki Yango, ayebaki tout ça. Mais ayebaki, c'est un aigle, c'est un visionnaire. Atalaki déjà que non, na conteste tout ça. Si tu continues à rejeter machine, tu peux faire ce Kabila glissement sans toutefois discuter quand tu as devant l'opinion nationale, internationale. À Betango, pas Yango, Nanga a bloqué, Kabila a bloqué. Ça veut dire quoi? Donc, dès qu'on est là, on a dessous des cartes à Brazzaville. Dès qu'on arrive le 30 décembre, s'il n'y a pas d'élection, carrément Kabila fait un écart pour qu'il y ait une transition. Ou il fait des routes, on a même qu'à expliquer, fait des routes, il y a des transition sans Kabila. C'est dirigé par même une autre personne. Est-ce qu'on dit par une autre personne. Bisoto kobima na balabala. Ceux qui ont meke ko frapper, ko beta masasi, ko beta gaz ba ko tuna yo pèse nani a pèse ordre ko beta masasi. C'est là où il sera bloqué. Biso kobima na balabala to ko manifester, to ko longole pouvoir, to ko pouvoir to yana ngo, to pèse Félix que pouvoir na yo ngo. Donc le 30 décembre, si il n'y a pas élection, Félix c'est que dit chef de l'État. Biso net ko zo mandat au to pèse Kabila, to ko dépouiller yango, to yana ngo to pèse yango Félix zoa transition, diriger biso na transition. Est-ce que basoda ba kondima ba ordre na parce que soit dans l'armée na simate et au sala malingini. Basoda il y a Congo FRDC la police est-ce que ba kondima ba ordre ya ko pesa soda akobuma ba congolais nyonso tende konanga président na bima ba ko bomate na lobi boye est-ce que Félix a mis président bozi pouvoir bo pesier est-ce que ordre ya armée dans la simanae on assure parce que ce qui président dans l'armée dans la police dans la Nil. L'armée doit être républicaine parce que l'armée
armée za makamba politique te ya lobaka to moment que non ngai naza mutu nazaka politique armée soki par exemple Sadek autour na force Sadek comment est-ce que yaya jamais tant akendaka est-ce que armée yokaka te présent kotaka pourquoi pas awa Félix Toki après ce mot d'ordre et que le peuple congolais a du pouvoir alors le pouvoir na maboko Kabila pesi yango Félix pourquoi pas armée à mot d'ordre à Félix pourquoi pas parce que le pouvoir du peuple a du pouvoir est-ce que l'armée va souffrir on peut souffrir oui bien amiso bazo senga na transport est-ce que position soit valeur armée ya mwana nde bazo tama ba transport et on deko bosunganga na balabala bazo senga armée ça suna valeur te pour que l'armée il faut pas comprendre que dans moment oyo ce que Félix a du pouvoir bango ba uzana valeur parce que Félix a le bakango à tout moment que armée de ba ma salaire ya liboso eza armée ba kota na armée c'est-à-dire armée ko comprendre parce que moi no tama kotaki akota kindeni azaki na armée il ne peut pas former l'armée bayoka ke pona nini pourquoi pas bakoyoka Félix c'était c'est là où nous sommes donc dès le 30 décembre peuple congolais mobilise-toi tozana événement ya makasi événement tokosala eza makila kotanga te ezali événement ya démocratie ko crier démocratie Fatou chef de l'état toko fêter makasi en eux naza convaincu je suis chrétien convaincu naza convaincu que en eux makila kotanga te mais Kabila kokende na bato na ye Félix a au pouvoir et aux affaires de la démocratie, dans l'état de droit en République démocratique du Congo. Bandeko Bazali Banda, Bakozonga, Motunoso, a se retrouver, Motunoso, a se faire dans année de bonheur pour la RDC. Je crois et je rassure que la RDC cette année sera libérée dans Maboka Banguna. Toko Sepela, fête aux Alamakasi, aux affaires à un mois, monde entier, Bakoya, Bakongolais, Bakozonga, Naboka Bango, Bakosepela, Toko Zalana fête à Makasi, parce que bientôt on va sentir déjà liberté, soit libération, et ça déjà n'apporte, victoire, et ça déjà n'apporte, vraiment, Kimia Makasi, Mbote Nabino Nyoso, Bossepela Makasi. En tout cas, Tobano Koleka, Pandeko, pour Moussala, le message pour servir le peuple congolais. Moussala, oh, Sala Malam, oh, ils ont souhaité féliciter Namoto Nyonso. Moussala, Tosala Ngoboy, n'a pas été infronté. À Sala Kango Félé, Tole Kaka Félé, donc il y a une caméra chaque jour. Attends, encore autant la zone d'Inda qu'on a. Merci. Voilà, Moussala Malam, Sala. Voilà. Merci. Comme on a eu José Monana, c'est ça? Oui. José Monana. Ah, Baza est belle dans l'IDPS. Découvrir son il fait son caramel son José bamusu bazapela na bimisi bangoti bomona bango moko awa na bango bateka ba mapa awa ba parlementaire de na batu bateka ba mbinzo awa balobaka le parti muso ko kene moi je ne parle pas non pas moi et demander l'autre tu vois donc ngai na yebiki awa soko komi ozanga info te ozaki de pesa batu tout balobaka na batu osala sécurité balobaka donc tout en information on peut savoir que c'est pas le nom donc il est pas parmi baza ebele pour le monde bango malembe voilà bon là je crois tout ici c'est ça le numéro de téléphone non c'est le micro officiel parce que Tigo il faut lancer signe rapidement après ça le numéro 090 45 78 432 090 45 78 432. Ok, merci beaucoup. Ok, bye. Tukutani prochainement inchallah nzamba songa biso biloto na bilotro bamboto en général. C'est pour bamboto ezate pour na kanda tout ça après les 30 ni bamboto eso. Merci.